Irma Kazadi na Portland. Mbote na bino balandi nyonso émission na biso ya émission na nga tout sauf rien. Bino boyebi kaka Laetitia Meta immortel yeyo osali wa bino wakenda kolukela bino vraiment ba information na source vraiment boyebi émission na biso tout sauf rien toyambaka déjà nyonso tout ya batu toyambaka ba politicien toyambaka ba musicien toyambaka ba artiste comédien ba joueur donc batu nyonso tout supposant na posa ya promotion ya eloko na yo vraiment bengika na numéro za affiché wana okozwa directement ngamoko Laetitia Meta immortel fille Bible na koyamba yo vraiment okoloba préoccupation na yo surtout dans un peu en plus to développer ka sujet ce qu'on appelle un sujet au bengi kana numéro za affiché wana okozanga moko opesi sujet na on obenga bat na plateau to ko développer sujet wana vraiment le lokaka hein nous moni tina beti noir malgré tous en mboka to na deuil national vraiment na kati ya mboka ndeza la kaka mais na beti susu noir kaka pona ngote donc to double deuil quand même tu besoin découvrir na yambi comme invité. Il y a journée à l'élo vraiment besoin de découvrir dans le monde ngonga ya mukie papa Giga au fond de la caméra. Bonjour. Bonjour maman. Cédric Zuma Boni. Cédric déjà qu'on fait tout le monde avant de mimi kana Zuma. Na lobby Cédric Zuma Boni. Ming de ka Zuma bien. Même na moment matanga ram non. Tu n'as rappelé pas que oui, nous avons des ming de Zuma. Naza ko informer bino nde naza awa naza na résidence ya famille ya Zuma donc bazana deuil out ko perdre maman pour naye ou azaki comme maman epanaye yango toye awa po yo bino webi kaka babito le na ba o bazolela ezaka te kino na moment esengo na moment fête na moment ya bango ya ko jouer tozozwa bango na moment ko pesa ba annonce ya makambo na bango ko inviter bango ba pesa ba annonce pour na ba promotion ba biloko na bango nde to yambaka bango non biso awa na Congo vérité polele toyambaka na biso même na kaya deuil toyaka ko assister bandeko na biso nde lelo micro na biso vraiment ya Congo polele ya Congo vérité polele toza awa pour na ko partager mawa na ndeko na biso oyo out ko perdre maman Pulutu na ye vraiment et bisa biso maman Pulutu abelaki. D'abord, on a PC merci na batunyoso au bazolanda émission na yo et vraiment merci na yo nandenge o se déplacer, reconnaître quand même valeur na artiste na bino et là on a kolo baka que oui maman belaki te juste autaki musala na retour na ye asaki moi crise moi makasi donc ça crise moi vraiment makasi akoyaki et après kokoya bayaki kozwa ba meme na hôpital ta ba meme na hôpital et singaki to sala intervention okita sur hôpital na kati hôpital maman Yembo. Alors tant que comme maman Yembo docteur a bien débissé sur ce que oui non ba crise oyo asali oyo asala ka yangote crise d'attention ça la sala yangote de quoi ça crise tellement ça qui beta qui makasi et vandisa qui makila na moto il faut ça le plus vite possible pour na ko changer salle et en plus ko akota scanner pour batala moto na ndenge wana alors tout ça que le mien yako pesa bon scanner bon bablo non ça et quand on est arrivé pour ba longola yé pour ba changer na salle pour kota ni na scanner va expliquer non tension les maman na 29 alors équité maman ti na 9 alors docteur ba kiza vraiment impossible pour na ba secousse wana ba bouger té atikana wana moi mukie et comme ça tant tension sont moins normal et parlant de ba osala moyen ni ya ko déplacer. Alors si tu as le bongo abandaka le bâté après maka pe mani penza qui vont bien te c'est docteur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui c'est docteur c'est non ils agissent quand une attention le ko beta qui makasi mais à cause c'est rétabli na et par là le troisième jour nango même quand on a docteur moi pas bouger ça te fois non donc troisième jour nango ndé les jours oya kufaki dans les jours vraiment ça passe makasi pour un modèle pour ba étape vraiment pour atika biso ils a vraiment passé mais avant bah attention attends moi ndam ko déranger non bah attention et bah par rapport à âge moi bika Congo na biso
Comment on a vu ça, moi, tension dérangeant en ango, mais il y a beaucoup de faut m'abonner ça la matin. Il y a beaucoup de commander ça matin. Je me rappelle encore, avant, on a visité sur le dimanche, parce que faut le samedi passé. Alors, le dimanche, il y a semaine coulée, il y a qui visité sur Nandako, et déranger, sur le maquiller. Bien en bonne santé, ça a été problème, ça a été en bonne santé. Ils ont oui, ils ont passé. Vraiment, tous en ont élément, tout à la maman, toute la famille, n'engé, azul là vraiment pour ils ont passé. Tout vous a kinaé, vous s'attendez tout même pas que le comportement pour bazaki naï dimanche, vous en avez bien animé. Alors directement, boyo malade, on peut boire qui n'ont de toqué naï, boy à copie même. Tout à l'heure passe, ils ont la famille, naïbité, naïbité, que si sous passe mingi na de comme quand la émission na mingi wabeti mafunga vraiment moi na mungwandi ya solo vrai mungwandi weston toujours yaya au moni ba image ya ngwana vraiment ils ont pesa biso surtout passi naïbité ils ont passé comme on a moi mobile boye le col a vraiment artiste na bino zuma zolela donc passi vraiment dans mon thème il y a pour perdre maman lui trois qui comme mère panaye vraiment naïbité programme il y a nini sortie du corps et ça semaine au kakato beauté semaine prochaine. On avait un problème, c'est parce que moi c'est un militaire. Isaac normalement il bon quito solo na bango parce que on a artiste baza ebele faut moi ba délégation artiste ba ya alona kati ya quand mon ba moyen ba côté Isaacité. Ouais, nous tous qui obligé à convaincre au moins famille ya mobile ya papa parce que baza qui moi ba soda ba singa qui correza na camp. Mais tout me cas ko bunda le tout ça qui réunion ensemble oui ça qui a ça moi ça soda ça quand on va dans la camp alors tout ça que oui ça maman avant ça dans la camp avant de trop coton na kauka je pense ba na kauke belé ou ba ça na poto ba landa ba émission ba yebie à ça maman plus maman woto et tout cela qui moins na famille ba dit que oui c'est bon tout à charge alors biso et bembe o ils en a beaucoup na biso bana ba oncle bazali même biso za biso to la maman de biso mona ba koko na ye azana ba koko na ye azana bana na ye alors tout singa ke biso moko vraiment il faut toujours à charge maman comment on a ngazuma on za aujourd'hui à part ensemble c'est grâce à maman wana ouais azama maman wana azama maman oyo boko linga azama maman oyo kolisinga et maman oyo along a protéger na mambo makambo belé et je me rappelle encore la première film on a appelé ça oyo bimisanga makasi na poto avec les producteurs et Jude de Fer que je salue en passant et ça qui filme oye beta c'est grâce à maman wana malobania lobela ngai ke oui mwana nga lokolo lingi musalo lokwa bato ebele na famille balingi musalo te mais lokwa yo ndimika musalo yo elongo na soka ke oui bénédiction za bosona yo Charles du Sérieux et tia on a check du Sérieux et ça qui meilleur film oyo voilà ki ba makambo ebele mais comment on a ekokufa et ça moi passé vraiment ça moi passé alors matanga ezali na bon na biso moko passe eza passe mingi nazo sentir en même na komona même la façon de parler na yo pona ebizuma oyo ngaza sona ko sen pembene na mo mablo mo bobimisa ramena zo mona ngoto donc on sentir vraiment que douleur eza ya makasi siko charge union surtout ya day eza na boko na bino moko bana donc bino moko bana nde bondini o se décider kunda maman na bino charge eza na boko na biso mo bana photo kunda ba maman na ngai esi to ngande na lobe ya mimi na ngazuma il faut vraiment nazo part makasi parce que le quoi aliembongo ngo le quoi aliembongo ngo mingi tetango za ki en vie mais il faut na rendre dernier hommage on a kosala et ça ya kosoba makambo ebele je pense bien que oui na so mo ma charge bien quoi aza vraiment maman il faut que na honneur aza maman il faut que na honneur il faut avoir motema neva na kimia pasa ozala pasa ba ke oui bana nga bakunda ki na pe honneur et ça la vraiment bongo moi on a surtout ceux qui oyo azaki pembeni ya maman et que maman allait oya yete hein et ça la ka biso kuto comment kota ba koko et koko azaki souté envie akufaki to sala ki oyo ezaki à part oyo sengela ki kosala basala ka toujours bongo c'est surtout peut oza isusu na moi de la femme mais biké eza vraiment pas si ozomona mukolango olo opesa maman cadeau ya liputa ndo mesana ko pesa pour na biké chaque année opesaka maman na yo cadeau ya liputa ya foulard mouchoir de tête o ezipaka ye mais
lelo komi ya année oyo eza ya kopesa mama foulard de tête te mpona kozipa ye na liputa oyo ekobomba nzoto na ye ekomi nde ya kosombela mama sanduku na yebi ki eza vraiment pasi mon frère, mes condoléances. Merci vraiment, merci. Merci vraiment. Merci. Ok, balandi bandeko nyonso tu oyo tolingaka artiste na biso oyo tolingaka mosala na biso vraiment si ya moyen ya kobenga ndeko numéro na ye azopesa yango bobenga ye ekosala bien soki mpe bokoki kobenga ye bosouhaite mwa bamecondoléance mpe baencouragement na bino ekosala ye bien boaide ye moralement spirituellement physiquement mpe mwa baaide na bino mpe kote ya mosolo esa mwa bien mpona bino boyebi kama kotanga na biso ya Kinshasa nde ekoma il faut kosala boye, il faut kosala boye nyonso wana vraiment aide na bino ekosala biso vraiment bien ekozala mpe bien na part na bino mpona ndeko na bino akozala mpenza soki afandia bandeko na nga libanda famille mpo okoma bafamille famille na nga libanda batikaki nga te vraiment bazalaki na nga na moment oyo ezalaki ya pasi boaide ye esa bien na baconseil na bino na mwa 100 francs mwa 200 francs botindeli ye mpona kosala organisation matanga ekosala bien mpo nde na miniti aza awa mosala na ye eza tv bino kaka nde bafani nde moto bosalaka mpona koede bango soki bino bafani bosali te ekozala mpasi mingi mosala na bango yango wana entreprise na bango eza théâtre basalaka wana bino nde botalaka basepelisaka bino batushaka mitema na bino basalaka makambo kozozaki na kanda moko eloko ozika ya pièce moko tie surtout mikolo ngelo omona bato bazobenga nga mingi vraiment babina nga Pasteur Zuma leo na bengi bato na yebisi bango babi nani Pasteur Zuma nga bière babi Pasteur Zuma vraiment mikolo na bandako à mettre biso nyonso tout d'accord Pasteur Zuma moi numéro de téléphone et ça bien pour na bafani na yo bakobenga pour na contribution na bango pour moi ko soutenir yo pe matériellement physiquement spirituellement pe na ba prière et ça bango numéro nazopesa nanga numéro mais elo na koloba na bato poto soki nasala émission eza juste mpona koflatte bino te je suis un artiste vu nanga il faut ezala exposé parce que tobomona même baacteur nigérien si un problème eza vie artiste nigérien nyonso ezalaka toujours exposé libanda alors lokola na soki matanga ezalaki obligé parce que naza na mwa bafilme ebele ezotuna me nazotourne te parce que vie ya mwa matanga alors si on a salé émission c'est pas pour nous c'est que oui faut na kamwe bana nyoka déjà olansa kinga o bana nyoka ezoya me na kamwe tournage ya bana nyoka eza soutenir tout na boy o oyebite Pasteur Zuma azuma tant o mona yembango donc écoute émission mususu me na yembango vraiment comment na salé pour nous flatter bien noté na salé pour nous cause bambon eza na ba poche na binote eza juste pour nous passer une information que oui c'est votre artiste au bino bolinga mingi Zuma asa vraiment ndei bappel na bino moralement financièrement physiquement et ça moi bien makasi vraiment numéro ya contact ezakaka c'est plus 243 89 66 160 47 la bande sous plus 243 89 66 160 47 pour na bappel normal beaucoup benga pour na kokoma ba WhatsApp za numéro na WhatsApp na sailaka ou bien na page Facebook na nga eza komika ka Zuma omona Zuma mikolo profil na na tie profil ya maman na komi adieu maman chérie profil na tie ya mwana ok merci vraiment maman nisusu babi mobali moko boy neuf lumière super ngala ngabengaka ye super mec babezwa na motu moko ondima ote aboyo kutu te ye nde benga na biso yebi super ngala te super lumière vraiment napesi yo vraiment merci vraiment na ndenge oyo baki na nga meta yo moto rappele yango la mosingo binanga artiste na bino boye lamuka kende kuna moke kozwa ye nde nayaki vraiment awa na cadre kaka ya mosala biso eza kaka boulot kaka rien que boulot eloko mosusu te mosala nde vraiment yango motu ezosala makambo na moni susu Abel Bengesi makuta zomi na kati ya Allemagne. Abel Bengesi makuta zomi na tindaki obe émission mais on solo la te. Abel Bengesi makuta zomi. Albert Bengesi makuta zomi abakisi zomi na zomi. On a vu notre réalisateur 520 giga Arnold giga on a vu na ego.
na kati Allemagne so boze belé bena bamboka na misusu mike te yaza na kati Allemagne vraiment ya yo penza yango wana vraiment na moni susu madongo to na mo ba mama te to na mo ba mama 520 giga tikanga te to na mo ba mama ta to na matanga peza ya mama to na mo ba mama na moni susu madongo la patronne motema ya Fioti Ngoma esika motema ya Fioti Ngoma nde elalaka babi mwango yango yoti mwana biso ba mama mwana biso basi ya yo yango wana ba bonne fête de maman na yo madongoma Nicole Congo maman mon chéri bonne fête de yo yango wana vraiment ya monana mama Yvette Kabwiku motema ya papa lui Kabwiku na Kremlin na Bicêtre ya yo pe yango wana vraiment na peso yango wana na bosani te mwasi moko ya kitoko ya te ya kitoko boya pembe moi ça pembe ye mo mi benga diamant noir pendant na monyo lisusu wana Cynthia Mbala Jésus thème na kata Panama na peso ba moto pourquoi pas na peso bonne fête des parents bonne fête de maman yango wana Nadine Drouz babi Nadine Drouz maman na Norland Moïse Nadine Drouz Wenzi maman na Norland Moïse na kata Paris bonne fête na yo yango wana Bernola Kialanda maman na David maman na David na beba na mususu na kitoko wana peut-être ko botama wana vraiment ya mwasi susu ba bonne fête na yo pe yango wana vraiment pour na lelo vraiment na suki awa bandeko bobenga kaka tokuta na bino na prochain numéro. Bye. Irma Kazadi na Portelande.